Abed Achou batindeli convocation. Abed Achou a la plainte. A la plainte. Batindeli déjà mandat de comparution. Ce qui convocation est boss Abed Azali Kola Mibegote a rekende ko répondre à l'invitation. Ce qui réellement sali mabe a rejoint Tumbo nenge sengeli. Ce qui a sali mabe te a robima a songi na palais boye bani bato bo déranger te surtout les aigris. Si tous les jaloux vous allez souffrir dans Sabino boss Abed. Au moins, normalement, Ken Piananga la regeta monter en à Congolais. Abed Achou est citoyen comme tous les citoyens. S'il y a un problème, il va convoquer, il va yoka, il va okende, il va resamba. Parce que tout le monde polémique qui n'a pas page ignoso. Hier, durant la journée, après-midi, tout le monde les réseaux sociaux, il a échauffé, Ben Simba Boss Abed dans un arrêt. D'après que certaines personnes, il est en pleine confrontation au Samba Boyebane. Abed Achou akabeli muta théâtre jeep Abed Achou asombeli mutu boenda kota la King Lova na staff mobimba ndenge botambola ba makolo na ba moto tout ça. Est-ce que correspondra na makambo boaka ko inventer peut-être boss Abed Achou? Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a fait. On va te là qui a donc malamboué qui ne vient. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Tu chantes bien, tu danses bien, tu rappes bien, tu danses bien. Malgré tes bourrées, on est ensemble. Tu chantes bien, tu danses bien. Voilà, merci. Bana Congo, bandeko bolanda biso vraiment ebele na sujet oyo. Tolobela ki lobby, tolobela ki vraiment sujet ya problème ezwinde ndeko na biso alendele na kosenga vraiment bandeko na biso nyonso ya poto. O bozolanda biso bocha ndeko na biso na mabondeli ndenge biso nyonso tocha vraiment na mabondeli. Toyebike ekoleka. Alors, ki mutema mabeo ezo renye lelo na Congo. Et comme il a kokamusa batu bazokoma na niveau ti ya kotiela na ba poison. To mona ki makambo erenya ki beaucoup plus c'est pas bandeko na biso ba artiste et comédien. Lelo komite liti biso na chronique na habité soki problème nini. Est-ce que lelo ko luka ko sala lende le mabe. Peut-être ça likopa ya batu o bofanda ki bo juger non to éliminer ndeko na biso alendele. Lelo botielier poison. Ce qui est long de konabiso alende la zate beaucoup bénéficier na nini bande konangai beaucoup bénéficier na nini alors na osenga bande konabiso ya diaspora mobimba to sunga de konabiso na mabondeli to sunga de konabiso pe na ba aide parce que traitement ezo senga pe bambongo yango na lancer appel na bande ko nyonso tout o bosimba ka micro to luka ko sensibiliser batu ba meka ko sunga ndeko na biso alendele oazo passer ba moment moko vraiment difficile alors lobi na kenda ki ko kuta na prophète Emmanuel Dodi to sola ki na senga ki prophète Emmanuel Dodi sunga ndeko na biso alendele na mabondeli sunga ndeko na biso alendele financièrement parce que alendele na minute ezo senga lisungi
biso bandeko na ya presse vraiment tobeta sete to senga vraiment bandeko ya poto bomeka kotala kaya ndeko na biso alendele. En tout cas merci à Placide Ebio Fafa Bokelo. En tout cas merci na Mama Lisette Luondo oyo pe boza ko benga biso. Merci na bino, merci na Sœur Poli Lumumba RDC Monde, merci à mon vieux Louison Mbata. Toko sepela soki bandeko pena bokozwa likanisi malamu ya kosunga ndeko na biso alendele ekosala biso bien. Na mekaki ko benga bandeko na biso ya Fondation Abedashu. Na mekaki ko benga bango lobi na exposer bango ka soki bakoki ko beta tout place ndeko na biso alendele azali parce que ba adresse précisément na nous na zuite mais numéro na ya contact ezali oyo vraiment tokopesa bino bandeko nyonso tout oyo bokolanda biso vraiment totika ndeko na biso te na moment difficile to monaka ba artiste comédien ndenge bazalaka vraiment na solidarité ya ba problème to monaka vraiment bazalaka na solidarité ndenge bakenda ko lela pona ba problème soki ezwi bandeko na bango. Alors na wasenga soki ndeko lingio sunga ndeko na biso alendele ko passer par journaliste te benga ye na 085 82 891 085 82 après beti 891 na suka okozwa ndeko na biso alendele soko za na moi conseil ou bien eloko nini ya kolobokoloba. Alors awa naza na ndeko na biso oyo asalaka visibilité ya ndeko Abedashu oyo tokotisaka dossier nyonso to soki ezali na mekaki kobetela bango lisolo mais aye tosola tomonaki mpe lobi na émission bosola politique soko kotielanga mwa nini moko toyoki ndeko na biso Abedashu batindeli convocation. Abedashu aza na plainte batindeli déjà mandat de comparution aza ko répondre lelo wana ezali mandat de comparution mais talala nous plainte ya Abedashu. Je vais vous lire la plainte. À monsieur le procureur général plaide la cour d'appel à Kinshasa Gombe. Objet, dénonciation. Monsieur le procureur général, nous, Moulumba Kalonji, agent à la présidence de la République, direction logistique, dénonçons auprès du procureur. Ok, merci beaucoup. Alors, merci de Gonabiso Eliezer, où tu as biso vraiment. Et ça, les biso toujours bien. En tout cas, merci. Alors, King Love Boni. Ouais, bien. Makizembe Ken Piana, na pesi ba diaspora congolaise nyonso ba na poto bambote belé ou ela ki biso requête ya frère na biso alendele. J'ai déjà parlé ça avec les boss, mais ces derniers temps le boss a trop occupé dans ma musala car ba congolais ou ba confinement ou écouter ba congolais belé dans l'étranger. Okay. Normalement ba kangi ba frontière et ba congolais ba étranger ba ni ba no les l'appel que ba kangam libana mboka ba mbongo esili ma belé ban et le boss a beda c'est portant qui garant il y a ko garantir retour na bango na mboka bani il est tellement occupé na makambo ana boyebani ni mais deux qui makambo ana esili la tout ça la bino presse congolaise sin ne tout ça la na matanga ya Evelyne Kamola fes to benga bino to solo là moins $10 moins $20 au boss au monde a contribué comme par na. Voilà, alors tout le monde les réseaux sociaux vraiment za ko inda po moi to bomba likambo ezate ngalo baga na bandeko na biso ya poto justice eza pona citoyen nyo surtout soki problème ezali justice eza pona mutu nyo surtout nazo comprendre te polémique o ezo renier na réseaux sociaux Abedashu ba bengisi na justice tout ça elinge ko manette ya Abedashu za mutu moko spécial o ba ko bengisa na justice te Abedashu aza citoyen comme tous les citoyens. S'il y a un problème, bah convoquer, bah yoka ye, à okende pe à rosamba. Parce que tout le monde polémique qui n'a pas page nyonso na yebite. Ndeko na biso King Lova, mais kako expliquer biso to kutana kana na ba action sociale o ndeko na biso Abedashu asala parce que to tamboli na ope moi mingi po Abedashu aza muto asunga pena ba congolais pena à 100%. So to compter 4 congolais ba sunga bato, ya ko sala parmi les 4 congolais. Alors wasima rapport nini pembeni Abedashu. Non, le président de la Fondation Assure. Donc, tu as nommé une fois, on a une activité au Fondation Assure et organisée. Bon, hier, durant la journée, après-midi, tout le monde les réseaux sociaux, il a échauffé, Ben Simba, Boss, Abed, dans un arrêt. D'après certaines personnes, il est en pleine confrontation avec Samba, Boyebane. Alors que je dis, dans le bateau, Boss Abed, le Boss Abed se porte bien.
Hier, tozali na boss au bureau, chassis d'ici boulot, azungi directement parler. Bateau bazo véhiculer ba fausse information que boss a kenaki parquet ou bien poste azaki au Kanga, eza archi faux. Et les boss à bête dernièrement les Congolais bandolo ba boss à bête a mi commissaire ami ya ba politicien. Pona ba couvrir ma ambassade la futa ba importer bani. Or que les boss à bête, moi je disais toujours le boss à bête nanga tonolo ba toujours à situer le rôle normal, le rôle ngana yo. Tolanda pe na ba émission msusu balobi abeda shwa panzaka mbongo belé a edaka bato belé mais rotana kuna bato bana banyongo soki ya ba combien des années mbongo azoki no bamba ba musicien eza mbongo il fallait ko futa ba bandeko na so basala na rotana. Et le plus important c'est si ça non filo il on a lo babé bani bato bane ko lo ba comment ba camarade politicien futa ben faute ba importer tout bani mais et là étonné nga muta comment bossa ndo lo bagada situation simple pas bando croyait. OK. Le bito qui va porter plainte ni bato ba mo sala ngo sous base non il faut bossa la ngo base te bino lo ba ki yeba ko kanga ete yeba ko tindele convocation te tandis que za motoneti tout le monde tout boye bani dans lobby a eu convocation pour mo sala ngo base normalement bossa la ngo base te pour vous faire comprendre que à un citoyen normal le la ngai le la ken à part que as opérateur économique convocation moto zo mona beka na ba réseaux sociaux totio qui on peka na ba journal bani bon lobby ba msude lobby ana parquet on samba que makala tout bani mais lobby dans l'action vidéo mo an lobby boss na yini na parler boss ça va bien boss ça se porter bien donc ba tout balinga boss a bête voilà na bino calme il y a rien en face c'est mais boss a bête dans un citoyen le citoyen so soki parquet à Gombe justice congolais mon est interpellé boss a rekende ko répondre à l'invitation pona azali kolo ya mibe côté azaki sengité ba se ba interpeller il faut kende ko se présenter kuna ba interpeller mutu na Facebook te bien parce que frère na biso bosolo na politique azui attend invitation ya on est ba interpeller non parquet venir routine da copie en bonne uniforme so boss a joué en a eu sanga Kings peut-être na joué invitation mais lobby to ala ina boss ala ina calme azongi na pas la phase to mo ngaka ande na mo na Facebook parce que ya peine attend ma réseaux sociaux siko tolo ba information bosolo politique a pesi nanu boss abeda choix moni convocation moko ya parquet te bon lobby ngana ina boss abet to mona ki bosolo lobby to mona réseaux sociaux tout balé mais tingana ala gine durant toute la journée to ali boss a beti li solo anate alors que kuna réseaux sociaux so mona bosolo na politique lobby ke boss a qui convoquer lobby na parquet alors qu'est-ce que boss abet a qui n'a pas les sur la ni réseaux sociaux bato ba lobby ke bato musuku ba cheka en pleine confrontation na ba juge boyebanini. Alors que les boss a bête lobby a gagné na bureau si boulot 17h à qui na enda qu'on a accepté nos vidéos mauvais na peut-être à convocation ma bête elbino li soloté ma solo nenyo ce zaka yo yebisa bino staff pété le la boss a bête lobby de banek vima ke fala na parquet yo bika ke so mutake parquet le mois faute rose ngate peut-être ba aluka adresse na FX ba roté ke light boss a bête dans l'entrée boss déjà ba bi place à salaire bani en plus ba bi belle vie pas sa vendre bani so place au ticket l'invitation place au dégranger te na linga na rassurer mais le même congolais diaspora congolaise pour comprendre les lots qui boss à bête à un citoyen normal le rôle à motonioso donc makambo bando salo a commis ça ba ministre et tout ba mi pour na ba protéger rien du tout ce qui convocation est boss à bête dans ali kola mi begote a rekende ko répondre à l'invitation ce qui réellement sali mabe a rejoindre tumbo nenge sengeli ce qui a sali mabe te a robima a zongi na palais boyebani bato bo déranger surtout les aigris. Si tous les jaloux, vous allez souffrir dans le boss à bête. Au moins, normalement, Ken Piananga la regeta moté en bé à Congolais. Confiné, il dit, mais seigneurs sont tout la mouche. Mais seigneurs sont tout la mouche. C'est les boss à bête qui sont sur le terrain. Agi 300 familles en charge dans le compte de la Fondation Fali. Agi 67 on fait orphelins en charge. Fondation d'Adjou, il a lancé collecte des fonds. Et bengi ba ministère bengi Kinshasa mani boss abed a au pesate aleki na loba boss abed aza milliardaire taza millionnaire te bat baza petam sona kina baleki na la mais boss abed il a un cœur en or pour nous aider fondation d'Adjou lancé appel tout pour aider hôpital français bani boss abed ba vient ba artiste belé ba te belé ba pied balar ba mais boss abed avec le ciel le d'Adjou abi d'Adjou au monde collecte à fonds au ça s'il vous plaît bobo ça l'hôpital bobo ça l'hôpital africain. OK. Donc Aza
il est né aza mona mboka bana en plus boss abeda bimis 15 000 euros 15 000 euros apesi na Dadju apesi na fondation ya Dadju pour na hôpital français apesi pour na hôpital apesi pour ani boyebani pour na hôpital français apesi mais ba congolais belé pe balela ki balobi malgré soutenir Dadju pour Dadju fondation na ye asunga bande ko na biso ba français mais Dadju aza pe congolais ye pe encore bimsambongo ko sunga pe bande ko na ye o ba souffrir na Kinshasa déjà ça les ngoto bani boss abeda apesi ko boyebani boss abeda azara pour na biso ba congolais il faut reconnaître qu'il y a une forte communauté congolaise na France yo uti kuna yo uti mikile uti Bercy la preuve année au mona yi condom tant ba soutenir ba piton na ça la on peut bien bande ko na ba congolais o baza kuna bani yango déboursaki montant na boyebani donc c'est le seul mécène c'est le seul opérateur économique o azo soutenir mboka o aza pris la population congolaise a mérité soutien na biso dans motema mais ba jaloux les aigris bazo luka ba salir bazo nga déstabiliser ba kokate bon ça va toujours élevé. Merci beaucoup. Alors King na posé au makambo to kaka selon barimé peut-être même soit zappé maramba soloté to kaka bino bato bozalaka tout autour ya ba patron ba boaka tout ça ba vie na bino ebongaka te ba vie na bino ezalaka na malheur oyo kabeda shuku na kabiboy abeda shuku to asali boy abeda shu akabeli muta théâtre jeep abeda shu asombeli mutu boenda kotala King Lova na staff mobimba ndenge botambolaka ba makolo na ba moto tout ça est-ce que correspondaka na makambo boaka ko inventer peut-être boss abeda shu bon Ken Piana ngande na la moi je vivais en Angola mutazongi singa Kinshasa abeda patron bogos ozo fotela na hôtel nazofanda na hôtel motamona nga na kobeta matolo epa na ezate bani moi mokio nga na biso nga na se contactaka na oyo apesa ngelingi oloba te mpo na moni Ken boss abeda kabeli $100 000 nga na la sopongi te moi je tombe boss abeda kabeli non nga lobi na sens que bino bato bozalaka ba bureau ya bato babwaka bino c'est comme si vous se retrouvera te connaître que nga na sa bureau te ba bureau baza moi je fais partie de la fondation Achour. Je travaille chez les boss Abed Achour. Oyo, dans un salaire, dans un personne a le problème, après c'est quitte à moi à s'organiser. Mais ngai boss Abed Achour, c'est un king jeu des projets pour toi. Donc, dans les jours à venir, il y a la matin, midi, soir. On va Kabela Dadju soit Kabela qui ont des héros king Lovato, mais la paiement était. Papa, akabeli d'ajouter. À soutenir fondation. Ken Piana, n'a pas soutenir ba malade, n'a pas sala, n'a pas zoanga. Si on fait pas scénario, père, qui peut soutenir pas scénario mutu bozana ite. Bon ça il fait déjà trop pour moi, il fait déjà trop pour ma famille Ken. Ça va déjà trop boyebani, mais dans les jours à venir, bon ça m'a dit. Est-ce que bigo ya Congolais ça pe na makila ba Congolais. Congolais flata mutu ka razana mutu. Lobby ero longwa wa au comme on travaille dans la fondation Moussousou, tu es bien ndenge ba Congolais batambola. À travers ton émission. Ben émission est comme archive. Il y a la journée fidélité à Bossabed. Fidélité dans Bossabed, c'est pas pour rien on m'appelle que l'homme qui chichote à l'oreille du boss. Je suis le seul où on a chichoté. Est-ce qu'on faut quand même pour la marambozo? Non faut quand même. O géré au Foukamit. Na géré, na tu. O géré au Foukamit. Au moni que au Foukamit Congolais nyonso o alaxaka ngatiti di lobby so sengi e Foukama. Oyebi ke ba archive verticale. Oyebi ke ba archive verticale. Yango frère, on Foukama pour le lobby, je crois pas ça dans biso Ken Piana. Foukama pour la retrahir Falite, je crois pas au salaire. Non, na Foukama na ndimango. Po yo oza émission na ngana bi oza émission na ngande na poser ba question King Lova. Le plus important c'est pas ça, c'est plus important je mets la beaucoup na moté maqué. Fidélité avec les patrons bogos. C'est le Ayemba Santa Tomoto Mbele. O lobby bena Ayemba. C'est le Ayemba Wera Santa Tomoto Mbele. Avant na Platon Zanan. Lovat. Voilà, donc des personnes différentes comparées en a été. Voilà, merci. Alors, toi, musique à la galerie. Boebika abiso na émission singa kaka moi ba question kaka koye bapo lobby pesa la gato la s'appelle mutuba archive moni et ça la toujours bien. Alors King Lova pour na ka yande kona biso alendele parce que to monika ande kona Seveline Kamo ya kufaki abeda chupena bimisaki mbongo. Abeda chwa bimisambongo na ba problème ebele. Pour na ka ande kona so alendele est-ce que message komaki? Ouais, message comme pas boss mais assis ça dans le logo là à disposer qui va moyen pour nous rapatrier bande qu'on a sur ba congolais ba quand liban mboka bazonga mboka à disposer hôtel les Rotana. Bah plus de 300 ba France, ba Dubaï, ba Éthiopie tout ba installé dans Rotana.
atie makambo sont disponible pour accompagner vision chef de l'État pour accompagner gouvernement congolais au basenga ki bossa bet au basenga ki ba opérateur économique ba soutenir mboka bani salaki au moment où bossa aussi ça makambo na boyebani ni na comme c'est des requêtes boyebani ni les bossa basenga si ça mbossa si on doit intervenir neto sala toujours tu sais, tu accompagneras toutes les activités à Fondation Achou. Il y a Bossa Bedachou, car Bossa Bedachou, tu apprécies beaucoup. Dernièrement, tu as un bureau Bobani, tu as fait inviter Bobani. À Robin Abisso, on a la geste, on a mingité. Ou à Romon, on a un ango, nous sommes pour nous soutenir, frère Nabisso, à l'un des Oyo, tu peux essayer ma bonne guérison. Et je profite aussi pour saluer staff Nyoso. Parce que Bossa Bess, il a toute une équipe. Et ça y est, mon côté, chef Rayaf, chef Bilal, Bassel Chour, secrétaire de la fondation, Alpha Senga, chef Kadour, équipe Nyoso Mobimbana, pour nous soutenir, pour nous accompagner Bossa Bed. La bosanité maître avocat na biso bebani maître merci to songela alors na senga bandeko na biso ba artiste musicien ndenge bosunga toujours na senga ndeko na biso pe daju soko yoka message ya ndeko na biso alendele to pesaki déjà numéro ezawana donc to ko afficher numéro pe likolo mais tozo bandela kaka 085 82 800 Après 91 à Souka, en tout cas, tu as un bandeko na biso ba artiste et musicien, ou tu travailles na bino en collaboration, pour bien ndeko na biso alendele, moi muke makoki, bo soutenir ndeko na biso na ba conseil financièrement, tu as lancé message on ndeko fali pour pas, tu lancer message on ndeko héritier watanabe héritier alendele, bo so la kana e penatro, tu lancer message on a vient na biso patron ya ba musicien congolais Koffi Olomide to lancer message na maman si de Jiman Pata Motema président Ranson to lancer message vraiment na ba artiste et musicien nyo surtout ya Congo boyebi ke biso to collaborer na bino vraiment muninga na biso alendele nga lobaki vraiment chaque émission na lobela sujet oyo parce que ndeko na biso eraza malade il faut que lobelango en tout cas message on appelle si na président Karmapa o azolanda biso président waze quoi vraiment ba Vincent Toulouse ba Franck Temai ba ndegonyo surtout ya média ba Fisto Sai vu de loin tout le monde o azwa biso en tout cas message oyo ekende pe pa maman Olive o asunga rapé ba ndegona biso bazwara toujours ba problème alors King Lova tozo kende na biso molo vers la fin na kosenga tolanda nanu image oyo ya sœur na biso Dani Bokombe oyo akendaki kotika enveloppe eutaki pa maman Denise première dame na biso ya mboka atindaki pona matanga ya ndeko na biso artiste comédien Maître Pai alors ezalaki bongo na présence ya famille ya Maître Pai na Paris Jani pe azalaki wana présent bolanda image on se retrouve après. Bonjour bandeko balandino se batalaka Dani Bokombe voilà donc nazongaki boyebi ke nazongi na poto mais nazela ka frontière funga po nazonga suna tina ke sa musana nga alors boyebi to kufelaki comédien munene ya mboka na biso na longola quand même Mangwaru Maître Pai o batinoso bayebi akufaki awa na poto asaki crise cardiaque akufaki na kata ndako na ndenge ba rumeur ya batumusu bazoloba eza bongo te alors famille comédien bien sûr et ça là qui demande on a au senga lusungi na la première dame de la République maman Denise Niankero Tshisekedi qui on a bien la tapis rouge alors yangwana maman na ebisa qui peut maman message qui passé de Londres à benga kinga ba Jani et tout message qui passé na kenda ki na benga maman na kacha poto pour na zongi déjà donc na benga qui à partir awa na expliquer situation oyo tozana ngona kata poto pona kokunda ndeko na biso Mangwaru alors mama na boboto na ye na ndenge azalaka mama Denise atindi enveloppe oyo na simbi pona ya kopesa famille oyo azali leki ya Maître Pai et puis bomoni Jani azali devos azali wana yango na yaki okutana na bango pona pesa quelque chose oyo mama atindi voilà yango wana. Merci beaucoup maman. Nakanisi mingi ya kolebeza ite boyoki oyo surtout to sala ki demande ilongo na libota ndengo bozali komona epa ya maman
nazolongo na masque elongo na libota mpona kokunda artiste na biso maître Pai Grand Yaya. Vraiment nzambe asungi nzambe atouché motema ya mama ya sali geste oyo bomoni oyo bauti kopesa biso awawa. Donc nakanisi nyonso toyeleka malamu bokozwa programme bokomona image ndenge nini enterrement kosalama elongo na libota nde tozali awawa. Donc mingi ya kolobela te nasengaka merci nzambe apambola yo azongisa mingi bisika ebimi lingo na libota mobimba. Merci beaucoup napesi message baya famille mosusu. Oui, merci maman Denise. Merci la geste sociale vraiment. Autant important mais geste sociale vraiment il touche sur ma case. Vous connaissez sur à partir de Yapoto vraiment Zamba Baksamne il est na papa. Vraiment la geste sociale est salut bien. Bientôt les 22 on a déjà accord. Les gars doivent se faire des démarches to benga ki dani bo kombe, je demande à benga, la liste benga dani, to bengi dani bo kombe donc mata dani pa bengi yo. Message comme lui vraiment sali geste fait au monyango to sepel mingi nzamba batula ebele mais on va suite prendre ka ko réseau kendila mais to même ma kamunyo so on va suite nango vraiment de quoi se passe ali après ça moi message moi ndam ko mama pour comme la maman de merci maman Denise Nyakero Tshisekedi nzamba pa mula maman mingi vraiment ya ko déjà te maman parce que na ma baibaka mutamala mon circonstance à vraiment j'ai sur sali vraiment maman Limisa chapeau ramo Limisa vraiment j'ai sur sali toucher biso ba comédien c'est ça mba biso to frapper comédien na niveau poto et yo réagir par moko moni PGS les ka senga ki to le ko ko sungi vraiment les amis biso moi passi de bande ko batu ko ba vraiment nzamba pambola le mona papa Félix vraiment na oyo ko sali pona to ko na déclaration na honneur et que les lègues parce que jusqu'à présent toujours le souvenir moko bino bo réagir et toujours yango comment nzamba apambola maman Denise nabi que déjà aux na ba projet malamu pona biso ba comédien nabi que ya malamu ko ya lobby vraiment nzamba apambola susu ya koleka nabi que nyonso koleka vraiment na kinya donc merci na lipamboli na yo nzamba apambola susu koleka vraiment on avait ko episa ko ya mwana nzamba apambola apesa su ebele pona kosunga vraiment biso parce que dans ba projet belé ya ebele vraiment nabi que après matin on to sola susu poto chata na makomi o nyonso na ko kanisa parce que biloko boye mais goza ngo pe malamu mais soki tozana mama makambo papa po ya ba idée ozana ngo yosunga moi biso po soki tozwi likama to rekokaka na caisse moko boye ezala pe vite fait vraiment souci na biso ya wana nabi ki ba projet ebele nzamba sala au grâce vraiment que apesa bino mikolo ebele na papa ba projet tozokanisa ekende vraiment malamu. Voilà, on a aussi joué une photo. Nzamba pambola bino merci mini vraiment donc to sepeli nzamba pambola. Et là on a baxera pour maman que abosa na biso pété ba ko dans la poto za pe bela donc quand o ya kisa ya mbé bango to boye merci et biso ya poto faut ça pe moi jour mon pe na bi o ya kana yo ata pas dani a récupérer biso kaka on se rappelle la suite n'est pas dani kaka mais tout ça tout c'est bela ngai janify franco ba ko meli so mona ka même ba masu mona franco na mongeza ngai na gena na poto tout le monde na kama merci Magis na baxera par rapport à l'candidat pardon ya Jenny Limisa donc biso pe na na poto en tant que artiste on a pe na ba projet belé o pe ke eko ko sunga pe na façon ka na niveau na ya maman ndinga za likanisi na po biso pe to pe ça pe ba idée de façon que makambo pe ke ne bien voilà qu'on a ko baxer merci merci en tout cas na zongi lisusu ko remercier toujours maman Denise na Arthur Sali et puis ko remercier tout le monde de Londres na remercier yo na démarche surtout Sali pour tout comme matina niveau oyoyo et puis na bosanité encore Junior Kabananga na art oya lobaki ya kosala et yokani vraiment en tout cas nzambe apambola donc c'est mingi merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, tout ce qui est venu à la CIMA, nous avons un déroulement de ça, nous avons ensemble. Comme ça, tout le monde merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka na yabi ke bolanda biso du début à la fin na yabi ke tozana King Lova awa bolandi ba image Maman Denise première dame na biso ya mboka en tout cas félicitations merci ndenge ozo sunga vraiment na osenga ba diaspora to pesaka air moko mokonzi ya mboka confiance lelo soki tozoka o abeda shu batindeli invitation na parquet tout ça ezola kaka ke non
justice ya mboka na biso ezosala likolo ya mibeko aza likolo ya mibeko ne bat bande ko se déranger ne bat bande banga tout boss abet aza likolo ya mibeko te donc Fachi béton état de droit nde mokonzi mboka lansaki état de droit eza pona tout le monde en tout cas merci na prince ya weli mister avec ça merci Angel Moussoeli Magizembe merci Adel Djoko Bagou Danger merci merci mingi na sœur Pauline Lumumba RDC Monde ve Jimmy Bella ou ve Gauthier Mascotte bozolanda biso King Lova to komi vraiment na suka na habité message ya suka ezanini Alain de BCBG azo filmer biso ouais on a peine ça encouragement na les boss abed l'homme le plus généreux du monde la nation congolaise te dit merci pour ce que tu fais pour la population congolaise et tous les jaloux tous les écrits qui souhaitent comme on a échec na Obebani, ils seront surpris que Boss Abed tu seras toujours élevé car je te dis il y a rien en face Boss Abed. Asunga de biso pe ndeko na biso journaliste azobela atinda bino bokende bo mona famille et kosala biso pe bien nga eloko souci na ngezali ndeko na biso bosunga ye si quoi à la fin zoloba yango na pe si joie parole honneur na car tout ça en moment mais je suis un toi battement be ba homme de parole et que comme pas boss be bani donc au katenga na société bandon boss Abed je t'encourage au moni lelo bato bazo linga ba souhaiter ça le passe grande na so fukam ah te wa te au moni lelo bat ba souhaiter bakanga boss Abed betam so bat mon échec à boss Abed il a 7600 travailleurs congolais. Au qui les lobos à bête à jouer les camps, au qui les lobos à bête à jouer échec, bon souka. Bah revivre comme. Yes quoi soutien na eza ma bonne deli ya ba mama ebele ya ba orphelin ebele. Talaka na ba biso boto sambela pona problème est là été. Faut mon lobby téléphone ngé panza na ba appel donc on comprend que c'est quelqu'un bateau suite à ba biloko asala atape ça ne ba million te. Mais moi, Biloro a ça la population. Il porte rien à monter ma boybani. Et je profite pour dire mes salutations. Je suis dans la communauté congolaise Angola. Félicitations. Alors, na senga bandeko na biso nyonso to bozolanda biso. Problème mon côté ko la bédachou au nom de Jésus. Abeda chou aza muto asungaka bato asungaka ba mama asungaka ba orphelin asungaka ba mama veuve abeda chou ayokaka souci ya ba congolais koleka ba congolais ebele ba bebisa mbongo na ba champagne ba congolais ebele ba bebisa mbongo kozwa basi ya bato ya mabala en tout cas abeda chou prière na biso kosala problème moko koyela abeda chou te même il était bengissier a rekende kuna kosamba correct makambo nyonso koleka correct pepele en tout cas merci nga na suki na ngana King Lova na tikeli o miko opesa bambote na bato na nyonso ouais je profite couper sambote na frère na Rodrigo Mayemba na fondation na ils ont apporté soutien à la diaspora congolaise kuna Masananga la skoni mbonza le seul fantôme qui sourit Ben Willy les Gabonais il est un fantôme il sourit il vient dans Chiko Simisi petit nanga divine pe pour Drogba c'est Ibola international meilleur joueur gabonais Gelor Kanga namoni directement frère nanga Merlin Tanjigua namoni LL légende congolais trésor et loi namoni Aris Etsambo le suprême namoni Bodrik Matadi Mokonza Kasenda namoni vient nanga Dizamboka Xavier Lopez Maman Paradis chef d'œuvre de beauté namoni Francine Barbie et Corniche Tambani doit t'apporter héritier vraiment du congolaise na Pessi encore une fois l'homme qui tient l'économie congolaise en otage le patron Bogos l'homme le plus généreux du monde il a un cœur en or donc les jaloux des patrons Bogos ils sont où en bas